Le problème ici, Cardozo n'est même pas concerné. Le problème ici, Karine Yamado n'est même pas concerné. Le problème ici, tonton Omar n'est même pas concerné. Pourquoi amener les noms ya Omari na makambu ozali ya lokuta ya ba bêtise ya ba n'importe quoi? Pourquoi associer Cardozo qui est une comédienne collègue ya Madame Bellevue Oyo baza na ba bonne relation, Karine Yamado Oyo azali na ba bonne relation avec sa sœur Belinda, koluka koya ko créer ba poto kati na bango. À vous la famille Libota. Famille Libota, objectif na bino ezalaka nini? Nazo expliquer na bato belé parce que question odonge yaka moi trop. Les gens pensent que ceux qui acteurs ou actrices à l'équité 1 mois, 2 mois, 3 mois na Bellevue télévision, ne Bellevue bakabwani na mutwana ou bien babebani. C'est faux, archi faux. Mes frères, moi j'ai travaillé tamoulahi avec maman Bellevue. Ti lelo ne nazo continuer na maman boy. Na étudiant merwana na ba degré moko impossible. Bellevue a na ba stratégie moko pour ce qui concerne son travail. En tout cas pour yebango, il faut zakama yele. Les gens pensent que Air Bellevue a invité Moutouté 3 mois, 2 mois, 1 mois. Babebani na acteur wana. Ba commis en froid na moutouana. Bazwani problème bakabwani. Qui vous dit ça? Nous devons respecter les comédiens. Nous devons respecter les collègues de Madame Bellevue. Ngai ce que je fais, ezate kaka po. Eza muta famille Libota, je dois protéger ça. Po na Ani Makwakala, na Bimaki. Je fustigeais le comportement de Yani. Pour demeure, na Bimaki, pour fustiger le comportement ya demeure. Wana kutu proche na ngado, c'est-à-dire mutu na ngai, tata mwasi bana. To lia, to tambola, to kabola ba mai, ba mapa. Moko ya wele lilipa, moko ngana wele lilipa. Maintenant et sengaki ke faut le code de bonne conduite ya et s'imposer na sala ki yango. Même ata Yams, même ata Mundirba, même ata Sarah, s'il faut que fona sala ngono sala yango. On va pas protéger le mal. Wana eza famille Libota te, wana ezali ba lignée ya famille Libota te, wana ezali ba lignée ya Bellevue te. Téléphone ezo chauffé grave. Mitema komo lemba biso, mitema ekomo suka biso, mitema elemba bino te, mitema e suka bino te, bokomi na suka ta ya eloko moko te. Nous sommes encore au début. Élévation et yaka na makambo belé belé. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, l'orphelinat Avida organise le 12 juillet 2025 une grande journée d'action des races. Nous vous invitons tous à venir assister. Le 12 juillet 2025. Nous avons invité Ndeko Nyonso et surtout pour nous donner à partenaire Oyo. Et salami que le jour où on va se retrouver à Kinshasa, n'hésitez pas, Yaka. On va passer un temps de louange et temps d'adoration. Batu ya mutema malamu, dino batu bosimba kambongu, obebi sambongu te, oya kutika ngo, ipa ya bana babola. L'Éternel te bénira ces jours-là. Alors, il n'y a pas de droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est pas amener nous seulement ton cœur bien disposé et demander à Dieu de te rencontrer ces jours-là. Retenez que la Bible dit la religion pure et sans tâche consiste à assister le malade, à visiter les captifs, les prisonniers et à soutenir les orphelins. Le 12 juillet 2025. On va danser, on va élever le nom de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les donneurs, les partenaires, n'oubliez pas. Alors tu viens seulement, on va célébrer, on va danser, on va élever le nom de notre Dieu. On se retrouve avec l'orphelinat Vida ce 12 juillet 2025. Et Indagate, mais il te l'a gagné, il te lit,
Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola, dans le quartier Régie des Eaux, dans la commune de Kinsanso. Notre référence, 3e Dodan, arrêt Loboko, à proximité de la maison communale. Vous pouvez nous contacter au plus 1 647 533 43 10, au plus 243 89 57 13 354. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bande de Gobalandi à Top Media Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de l'émission, le code de bonne conduite, shalom. Shalom bisika nyonso donc ezome bino, shalom na banda na bino, shalom na bafoyer na bino, nzambe abate la bino. C'est une nouvelle semaine. En tout cas, remercions le ciel, remercions l'Éternel. Parce que ebele tozaki na bango lobby, ebele tobotamaki na bango, ebele tozala na bango, tolia na bango. D'ailleurs, ba misusu tomataki ba taxi, ba voiture na air moko na minute moko na seconde moko, mais ebele ba monitongo lelo te. Moi, ngai na yo, nous sommes comptés parmi les vivants. Remercions les ciels, remercions l'Éternel pour na ba bienfait na ye na ba vie na biso. En tout cas, ezali pona lolendo te, ezali pona kitoko na biso te, ezali pona mayele na biso te, ezali pona bambongo na biso te, ezali pona bozui na biso te, mais c'est plutôt ezali pona grâce na ye ezakati na biso. Nangamu na biso to pese nini. Merci, que la gloire soit rendue na notre sauveur qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe abomba bana na ye nyonso. Alors shalom kimia bisika nyonso donc zome bino. L'émission ici est kozala vraiment beaucoup plus pour na Italie, ba yaya nanga, ba mama nanga, ba leki nanga, ba papa, ba noko, ba ndeko nyonso oyo ya famille Libota. Je suis en train de faire cette émission pour la famille Libota. Nous voulons faire comprendre na famille Libota ba objectif nini o biso tozanango pour na Italie Bellevue Télévision. Qui est famille Libota? Nani ozali famille Libota te? Et yo oza famille Libota, ba obligation na yo ezali nini? Nous savons tous que réseaux sociaux lelo eloko e dominaka yango plus ezali ba les anti-valeurs. To lobela ngo pe mingi. Et on va pas aussi se fatiguer ya kolobela yango parce que église côté Yabatou, la Bible, depuis Ezala Bible ti lelo, ba prêcha kaka la bonne parole, mais nakati ya bonne parole, ezana bato ba kendaka pour la bonne parole, mais kati na ye bonne parole et ça la kadong le côté, mais akendaka. Ezape na ba pasteur musus akoye ba ke 2 3 4 bana na ngai mate ya onyo so na te ya awa ba bafuaka ngo, mais akokata côté ya te po non, loko ezali mission. Loko ezali likabo o papa donc apesiye malembe avec le temps kolobanaye et ko changer bato makambu ebele. Voilà pourquoi nous là on va pas se fatiguer pour na kosolana bino, pour na kolobana bino, pour na ko informer bino soki makambu ya ko informer bino ezali. Famille Libota, réveillez-vous. Famille Libota, tokota na kati ya distraction te. Na kosolola avec la famille Libota, na kosolola na oyo etali bandeko oyo balobelaka Madame Bellevue. Biso otolobelaka Madame Bellevue. Nous savons tous que chacun a son éducation, chacun a outinda kuna bango, chacun. Toyebi pekati na biso ezana bat misusu bakana besoin ba régler ba compte na ba comédien. Parce que ba fille ebele ba bimi na ba comédien ya mibali. Misusu ba relation esuka mabe, misusu ba yokana te, misusu pe ba yokana, misusu pe ba garda ba bonne relation ti lelo. Misusu pe ba solo la bien te entre eux. Et ça vice versa. Il y a des comédiens et des chroniqueurs ou des chroniqueuses to chaka basina mibali chacun. Azalaka peut-être na ba façon ba manière na ye oya aluka moyen afuta ndeko moboué ou bien afuta collègue na ye moko boué et ba ebele bazwaka façon ya kosalela ngote. Et la plupart
balekaka derrière au monde aluki kombo ya Bellevue et à la support aye à régler ba compte pour ebimake Bellevue qui est derrière muto a Bellevue nde asali yango. Ce sont des choses que moi personnellement Tadi Ngalapa au nom de toute l'équipe et yangai propre Tadi Ngalapa toujours condamné fermement oyo nyonso ezali lokola les attaques personnelles et pas ya ba comédien o bazali ba collègue ya madame Bellevue. Nous sommes à côté de la vérité, nous sommes à côté d'une femme oyo azoko prôner makambu ya malamu. Moralité ya kitoko. Conduite ya malamu. Alors nous devons copier côté wana oyo Bellevue abetaka c'était nuit et jour. Tout au long de l'émission, oh, je vais essayer en tout cas encore une fois ya ko conscientiser ba frère nanga, ba sœur nanga. Nous devons faire très attention à la possibilité pour que biso aussi est à tout. Nous avons un film Vaticination qui est déjà disponible na Bellevue Télévision. Lobby 4e épisode de Kota qui le 5e épisode ezo Kota. Nous les communicateurs biso ba etolo bakana kombo to se communiquer na kombo ya mama Bellevue. To la muka to présenter bato produit au toza na mona kata chaîne o ezali vaticination na retrouver ngo anormal la personne qui s'appelle je suis parmi les communicateurs de madame Bellevue a bandi une vidéo na yé du début jusqu'à la fin peut-être la salle 45-30 minutes ou 10 minutes sans pour autant à ça la allusion na makambo ezoleka na Bellevue Télévision sans pour autant à présenter tout ce qui se passe na kati ya Bella Production. Ezali inconservable. Okomona mutu akobanda émission du début jusqu'à la fin ayene po abanda koko koloba makambo ezo mataye na mutema. Priorité ya liboso ezali Bellevue Télévision. Priorité ya liboso ezali kolier sa Bellevue Télévision. Priorité ya liboso ezali ko présenter bato Bellevue Télévision na misala o ezoleka na Bellevue Télévision. Donc to bungisa ba objectif na bisoté. Même na se akanda la personne qui est réfléchie, la personne qui o azali na maturité, la personne o azali na conscience, même na se akanda a quoi agir te lokola bato nyonso. Na se akanda pe a kosa la sortie médiatique mo mais la sortie médiatique na ye à se maîtriser, à se contrôler. Aluki phrase nini, mot nini, virgule nini, point nini, accent nini, po atia, nakati ya maloba na ye, nakati ya ba phrase oyo ako construire. Vaticination 4e épisode de Koti. Vaticination ezali moko ya ba chef d'œuvre ya madame Bellevue. Mes frères et sœurs, peut-être que tu n'as jamais eu le temps d'aller suivre Bellevue Télévision. Peut-être que tu n'as jamais eu la grâce. Yakota la épisode moko ya ba série ya madame Bellevue Kondi, ce que j'appelle ya Belinda, c'est-à-dire mais je vous informe que nous avons un film na kombo ya Vaticination. 4e épisode de Kota ki lobi lelo 5e épisode ezokota. Raison nini oyo nga nazo senga bino fubo ke ndokota film wana. Et pourquoi yope fo oke ndokota la film wana? Je vais vous répondre ici. Je vais vous révéler de vérité cachée aux na kati ya film wana. Ba vérité o eko sauver vie na yo. Ba vérité oyo eko protéger yo. Ba vérité oyo eko éloigner yo musika na mabe, voire même kolongola yo kati na mabe. Ba secret oyo eko permettre yo au vivre na société. Ba secret oyo eko permettre yo au construire carrière na yo na makambo ya malamu. Le secret wana na ba vérité wana eza na kati ya film wana Vaticination. Alors, Tadingala pas avec toute l'équipe de Top Media Télévision, je vais vous laisser suivre l'extrait de votre film Ezokoleka Bongo na Bellevue Télévision. Mais je l'habitude de dire que lorsque vous suivez nos produits na Bellevue Télévision, c'est aussi ici au Kembango na Candy Star pour que nous talapé ba misala ya Bella Production o eleka kuna na Candy Star parce que zali moko ya ba chaîne ya madame
Bellevue qu'on dit ya Belinda et vous avez quelque chose de bien. Alors rapidement, une pensée ce matin et qui bongo pas la future femme de son homme, la fille de Maman Rite. En tout cas, que le bon Dieu te garde. Nzambe abombayo azalana yo bisika nyonso yo kofanda bisika nyonso yo okoleka. C'est-à-dire donc le merveille de Dieu sur yo, une nouvelle semaine. En tout cas, nous avons bomba bino. Maman Shekina, Tokime, que le bon Dieu vous garde. La famille est sacrée. Maman Esther Mboudi. Mboudi, yaba Esther. En tout cas, au PC, petit n'a pas parlé. Mbote talaga wana za petit. Moyen, il y a dédicacé. Donc, mon ami, je te salue. Mais ton nom, te garde en haut. Il n'y a pas moyen, il y a qu'au citer comme on a eu. Ah, peut-être c'est pas permis. Que le bon Dieu vous bénisse. Nzambe Amonabino Nyonso Noémie Kabs. C'est-à-dire que donc big dédicace aussi à maman Bijoum Ketani, maman 90%. Au bon na papa Jean-Pascal Leka. Et big dédicace à maman Déborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Maman Zozo, la femme de papa Noémie Bakala Nzinga. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, moi c'est Nzambe. Nzambe Abombabino. Nzambe Amona, maman Diasona, la mère de plusieurs. Mokelina Likolo Penase Amona, maman, je m'excuse, maman Nathalie Nana Moussibou. Big dédicace aussi à maman Iguet Simbu. Maman Iguet Simbu, merci à maman Apôtre, ma fifi. Il y a un conseil belé. Big dédicace aussi à maman Jomita Nganga, ba maman oyo ba kolisi bana, ba maman oyo bazoko batela bana, ba maman oyo pe bazoko laksa bana, banzela ya malamu ma Jomi. Que le bon Dieu vous garde, maman. Nzambe a continué à battre la bino. Na famille Mobimba, big dédicace à Marie Tabor, à l'impératrice, c'est-à-dire le bon cœur. Les alliés, maman Marie Tabora. Nzambe a continué comme on a maman, papa Nyonso, Aurélie Mafouka. Que le bon Dieu vous bénisse avec papa Diamant, maman Katez aussi, mon amour de sœur. Depuis Montréal, wana bozala malamu. Bisoto continue comme ça la musala. Nanenge et Longobani, boza tellement ébélé. Maman Etiel Ngoma, Nzambe Amonayo. Et big dédicace aussi, elle est déjà de retour, elle s'appelle Maman Charlie Bozio, Maman Tour d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, Maman 45 ans de pouvoir, Azongi déjà Mboka Belgique, Nzambe Abombayo, Maman Charlie Bozio. Alors, j'ai parlé, il y a Oetali Film, il y a Madame Bellevue, Vaticination, par raison Oyo. Et Koki Kotinda Moto a qui nous la film. On a révélé en haut tout au long, il y a émission. Mais d'abord, tous on a un extrait, il y a Moukié, il y a film Oyo. Et puis on se retrouve tout justement après pour continuer avec cette vidéo. Suivant. On a droit à coucher dans mon bal, nous sommes par Ada. On y est bien obligé de Pemi kebisa nde nazo yebiso bongo. Kokasate makambo wana eza ba blague. Mobali mususu na vie na yo akoyeba ote soki nano Ada lekite. Mais so ngai na osala po ngane na calculer pe vie na ngai. Quand te vie na ngata bolingo. Ngape na tala pe ma mususu. Ngape fona évoluer. Na me retrouver pe. Kashi yango ngala jabu ko évoluer. Tant toujours fanda boilo comme jabu yeba toujours shani. Quand vous avez un cas d'endako, vous avez dit que la porte pendant les bandes. Autant la sentinelle n'est pas là. Autour d'un to contrôler sous sentinelle, ça toi zaté. À l'intérieur, on va coller, on va coller dans mastic. Ah, Milo, non, on va comprendre de vos ok, na makamante. Devina moi na mukete. Bah mariage arrangé na siècle oyo. Mariage arrangé. Mais j'ai quand même un mot à dire parce qu'il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma vie. Je resterai dans un couple où je resterai toute l'éternité. Et tout ce que je vous demande, c'est pas grand-chose. C'est un temps. Laissez-moi juste un temps. Tu as déjà eu assez de temps.
c'est comme si tu vois, de minimiser ma campagne de l'église. Oh, c'est pas comme ça. Pasteur. Moi, je suis dans l'enseignement. À mon avis, moi, je sais qu'à une certaine étape de la vie, au moi, essayer de parler, écouter ce que son enfant pense de sa vie. Il s'agit de ma vie. Ça va, point. Mon toit, la rana pas ya liboso asali pa na yo eske ekoaboutir. Soki amoni ke te na bwaki mbongo te nde pe akota te na kotisa pe na ye. Poto bazangi mbongo te. Non, je veux comprendre. Ah, je t'aime, c'est quoi ça? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu réponds. Et puis je t'aime, doit répondre à des impoli. Pourquoi vous avez appelé mon coup, c'était impoli? Je t'aime. S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, merci mesdames et messieurs, Bande Walandi à Top Média Télévision. Nous sommes de retour. En tout cas, papa, au mérité, Nalingayo, Nzame Alola. Merci parce que Nakanisi et Belé, na minute moi moukié, les airs na mémoniboué. Je dis gloire à Dieu. Vous venez de suivre l'extrait à film Wana, ils allaient disponible dans Belle Vie Télévision. Bokende, ba papa, ba maman, Bokende Kota la film Wana et Kozala Eloko Yamalamu. Je pense que vous avez vu décret, il y a casting au Ezali na film Wana. Bomoni, ba personnage oyo, ba participer. Bomoni, niveau il y a détermination. Il y a bandeko wana à partir il y a extrait ongan na tchelibino et l'intégralité nango soza na besoin de comprendre nango bien au beti kaka Bellevue TV en tout cas so beti au mona elongi il y a Belinda et Kobima au komona pe na sewana bache plus de 345 000 abonnés au koti kaka na place au ba komaka vidéo so cliquer na place wana au mona ba vidéo nyonso fil d'actualité, il y a Belle Vie Télévision et quoi apparaître liboso na yo et quoi permettre yo au bana Rolanda film na yo moko et kozala quelque chose de bien film wana ezali disponible vaticination ezali moko il y a chef d'œuvre il y a Madame Bellevue. Alors allons suivre ça et vous ne serez pas dessus. Bande Walandi, il y a le code de bonne conduite. Cette émission s'appelle le code de bonne conduite justement, c'est pour apporter un plus na jeunesse, c'est pour apporter un plus na musala na biso o to salaka. Vous savez, depuis un certain moment les choses ezotambola na ndenge et singélité. Makambo ebele ezotambola mabe, makambo ebele ezape mabe. Na lobakango met fois jeunesse ezobangisa. Mais les jeunes que nous sommes tozobangate. Pourquoi tous bangate? Chacun a yebi objectif naie ya vie. Oyo déjà ici a fixa a traça. A yebi nini oyo faut akoma lobby pour azalape lobby. Mais nous les autres, topona nzela ya bosembo nzela ya limemia ya kotambola na ndenge esengeli. Alors, toza déjà na conscience. Nous devons toujours partager savoir, expérience d'Abisso, na bandeko, peut-être le moins conscience et bougeamment moki. Koye banzambe ezalaka e bandeli ya boania. Ezalaka e bandeli ya sagesse. Rien ezalikolo ya parole de Dieu. La parole de Dieu et brisa mutu et buka mutu pe non buki mutu ozaki tala munene na ndenge musuni mais parole de Dieu a brisé yo a commission tala a fini yo et bisika nzambe aza eyebanaka bisika lumière ezape eyebanaka
beaucoup de personnes vont contenter avec moi. Parce que les gens estiment que ngai beaucoup plus na yaka pour na ba conseil, pour na oboma moto. Non, na yaka kaka pour na bongote. Ils ont un aspect moko bino bobo sanaka. Na yaka pe pour na faire réfléchir bateau. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ceux qui ont na eloko oyo et komeli na minute wana na moment wana ako kata bilamba ako loba makambo oyo peut-être ezali malonga te ezali mutuya te pona koloba yango ako kipe kozala na ba réaction oyo ako regretter na yango après avoir proposé yango ba acte biso ba misusu moi même air makambo elekelanga na vie nanga privé personnel nazonga toujours mbango ndako na koti chambre. Je présente cette situation et pas Nzambe. Et j'aime bien dans tout ce que je fais, dans la conduite orientée par le bon Dieu, l'Esprit de Dieu. Je sais, et belé bakoloba, ah, bino nyonso, bwana bino ndenge moko, oui, toi biso nyonso, ndenge moko parce que toza batu. Mais au moins na batuana, boko ça la constat, que chacun a son nom, chacun a sa taille nae, chacun a sa taille et chacun aussi a sa na lolenge nae do atambola. Différence yangwana, mais biso nyonso to abatu, créé par le créateur Nzambe. Tout ce qui se passe dans internet, je vous dirais, et vous allez attendre mon boué, bandeko ebele bako regretter na yango. Bandeko ebele bako tia maboko na mitou. Mais ça sera trop tard si basala ki yango, si ba poser ki déjà ba acte oh il fallait pas ba poser. Muto déjà si azoki ça. Mutu. Ya liboso akobanga te po azoksa mutu pour la deuxième fois. Parce que zali ba habitude na ye. Mutu oyo amonaka mabe yango wana. Mais a préféré akende akota na kati ya mabe. Yeba ke ye mutu wana déjà azaki na mabe mo kati na ye, mais abana ko luka espace te po akota na kati ya mabe wana oyo e réclamaka ye. Nous avons nos objectifs. Tozali na oyo bisofo il faut to sala. Surtout biso bae oyo tozoya ka kolobela Madame Bellevue. Na kombo ya Madame Bellevue, tozo engager Madame Bellevue dans nos émissions. Il faut to bongisa façon na biso ya koloba, façon ya kosalela makambo. J'avais dit ça ici. Ba chaîne eza ya biso, tout le monde est libre de faire tout à sengeli à sala. Oza libre ya kosala makambo na yo parce que eza chaîne na yo. Mais ce comité, il faut engager Bellevue. Il faut respecter le principe, il y a Bella Production. Et Kofinga et pas Bellevue Télévision, ils ont interdit. Diffamation, c'est une interdiction formelle. Toucher aux collègues de Madame Bellevue, c'est strictement interdit. Parce que nous avons des valeurs. Nous défendons des valeurs. Tozala derrière Bama BOT Bazo Sala Madame Bellevue. Bama BO Bazo Sala ye oui, des fois ça dérange. Bamite maya bato belé et zozoka. Et ça peine à moi 2, 3, 4 personnes bakoye ba pena vérité. Ah! Nata dit pena azoki si Bellevue. Et puis ça kanda en pété. Même dans ça, il faut tout tia mayele, il faut tout tia sagesse, il faut tout tia kibonzambe liboso. Mes frères, vous devez le savoir aujourd'hui. Il n'y a aucune vidéo de Tadi Ngalapa. L'éducation que j'ai reçue est pas na biso, na famille nanga. Banzela o baba leki sanga.
bayebisanga mokolo nyonso aza mokolo, papa nyonso aza papa, mama nyonso aza mama, leki aza leki. Donc po bêtise mo boye bima na munoko nanga, c'est-à-dire na oyoka kilo et pas nanga donc eza lokola papa azaki pembeni, mama do azaki pembeni, siko baleki nanga baza liboso nanga, nga yaya ya liboso, na bimisa bêtise non kokate. Aucune vidéo, aucune personne a commémé la kabiso vidéo que t'as dit boye boye. Et quand tu as l'osala ti internet et kangama. Mais biso ba présenta biso donc pas batu que toi bato mabe. Biso ba comédien balinga biso te. Merci na ba papa na ba yaya onyo so ba sepela na biso balinga ka biso bazala na biso basala biso confiance. Le PO basala biso confiance to tambolaka bongo tozalaka bongo, mais le reste ba o basala biso confiance te ezali nzela na bango o ba pona. Okomona même dans nos plateaux pour passer pour na koleka tout ça là ba interview ba lekate ba oyate ba tiana mituke wana ba to Bellevue. Comprenez-moi quand j'étais t'as dit ngalapa ou nazaki na no communicateur ya madame Bellevue. C'est tout le monde qui défilait na ba plateau nanga. C'est tout, je dis tout le monde. Mais elle a commis kolobela madame Bellevue. Batou bacheke a tadia comment moto ya Bellevue. Mais au moment le même batou wana o bacheke tadia comment moto à Bellevue. Ba solo la ka très bien à Bellevue. Ba ko lia pe table mon qu'on a Bellevue. Ba ko partager ba idée, ba partager ba scène. Mais elle a comme quoi moi boue à se moquer na Bellevue na bateau bazo entouré. Yaya, to comprendre en gros, to accepter en gros que c'est normal. Aujourd'hui biso to koma invité Azate na pelsi caméra awa et pas nanga na kinga kati na sali émission vidéo nanga du début jusqu'à la fin au consentir pendant que temps il y a visionnage et commis 10 et commis 12 et commis 14. Ata bato balaninga 1000 personnes, ata balaninga 100 personnes. Mais l'essentiel que o ebimi na kata munoko nanga mutu moko doit retenir et le comment oyo que oyo ako bénéficier nango demain ou après demain. Ata ba invité bazoyate mais biso moko to sala ba émission ezotalama. Mes frères et sœurs, tous s'inscrire na logique wana te ya bandeko bino boyebi ke mode opératoire na bango ezalaka les insultes, ko dénigrer, ko chosifier, ko sala ba diffamation, ko créer, ko monter des histoires fausses contre ba comédien pour batu oyo balinga kama belé na communauté ba sepela na bango. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Na bana ki oloba na utaki kopé sabino nombre ya ba chaîne oyo elobelaka kombo etanga kombo ya Bellevue. Musala no sala o batu ebele ba yebite eza na luka koyeba ba chaîne wana ezalaka ya ba nani na ba nani. Beaucoup de chaînes ba s'infiltra kati na biso parce qu'ils savent que le nom de Bellevue et puis ça va vue et puis ça va vie et puis ça va visibilité alors to s'accrocher na kombo ya Bellevue. To zuika jeune mo boto tie wana liboso jeune on a fait peut-être pe ayebi na yepete oyo nini mokolo chaîne a calculé kana kati na ye na mutu na ye na banzela na ye contre Bellevue azo sala neka ka musala. Mais des fois eza les interdits ya Bellevue télévision au moment mutu mo ye asali yango parce que fa kota vidéo parce que faut pas fouta ye mbongo na ye ya fin du mois. Mes frères et sœurs to bosana logique na bisoté to tambola na logique ya makamu ndenge esengeli. Bellevue télévision la maison il y a trésor. Bellevue télévision nous avons des films. Nous pouvons parler, il y a la série Nabiso et Zoleka na Bellevue télévision. Nous pouvons parler, il y a la écriture, il y a Madame Bellevue. Nous pouvons parler, il y a histoire, il y a vie professionnelle, il y a Madame Bellevue. Je sais mes frères et sœurs, ils ont choqué bino. Mais bon kamoité parce que à part ba o déjà si ba bimisi ba vrai face na bango, ba misusu pe baza na bango. Ba misusu pe baza na bango, ba kokende pe. Misusu pe baza ba kokende na bango pe. Ba koloba pe lokuta.
Mais ce que vous me comprendre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour Moutou Azwa rôle, pour Moutou Akene tourner, pour Moutou Azwa $1, $10, $100, il faut qu'à Aluka Moyen, à Sala Lokuta na Kombo, ya Bellevue, pour Zala, bienvenue, na quartier, na coin, na département, na maison de production, il faut aloba nanu mabe, a finga nanu, a créer scandale, pour que départ na et salema na ndenga bien. La bénédiction oyo est dérangé à kabato, et la bénédiction à malamote. Parce que lorsque vous voulez être béni, mais vous allez béni par le bêtise, nanzela ya buzoba, ya koluka ko détruire X en faveur ya Y, yeba ke bénédiction na ezali ya malamote. Famille Libota a finga kate. Famille Libota a monté la batu bakabalte. Famille Libota a salaka basal boulote. Famille Libota, il faut aboya corruption. Famille Libota mbumama be ekota kate et fandi na kati ya famille Libota. Cher communicateur ya Madame Bellevue. Parce que biso nyon sotolobaka to akaba communicateur ya Madame Bellevue. Naturellement, tu as soutenir maman Oyo. Naturellement, tu as accompagner maman Oyo na musala na ye na ba projet azanango. Biso oto ndima to accompagner. S'il vous plaît, to tambola selon Madame Bellevue. Lorsque tu as engagé Bellevue, tu respecter principe. Ne touchez pas à Cardozo. J'ai suivi une émission Batinde Lingalien. Batinde Lingalien, il y a émission wana, mais malheureusement, Moutoudan en tout cas, le kola batia qui donc longité na ba TikTok ndenge to zo komona na mona ki donc longité na yoki ka voix. Le kola peto koma et belé ba chroniqueur na ba chroniqueuse na évité c'était qui. Le problème ici, Cardozo n'est même pas concerné. Le problème ici, Karine Yamado n'est même pas concerné. Le problème ici, tonton Omar n'est même pas concerné. Pourquoi amener les noms ya Omari na makambu o ezali ya lokuta ya ba bêtise ya ba n'importe quoi? Pourquoi associer Cardozo qui est une comédienne collègue ya Madame Bellevue oyo bazana ba bonne relation? Karine Yamado Oyo azali na ba bonne relation avec sa sœur Belinda. Koluka koya ko créer ba poto kati na bango. Mes frères et sœurs, je vous avais dit, Netozaboué, on peut utiliser tout le monde dans les réseaux sociaux pour monter des histoires fausses contre Madame Bellevue, même à travers les communicateurs, et ceux qui ne pas y a ba comédien. Même à pas y a journaliste, on peut utiliser qui que ce soit. Ici, je ne dis pas que Ndekonanga wana azala qui utiliser. Je ne dis pas ça. Mais naïf ça qui bino comme bakoki ko utiliser n'importe qui pour être à la porte. Vérité nyon so ezalaka nati nate pour na koloba ngona miso abadu. Nous devons respecter les comédiens. Nous devons respecter les collègues de Madame Bellevue. Ngai, ce que je fais, ezate kaka po. Eza muta famille libota, je dois protéger ça. Po na ani makwakala, na bimaki. Je fustigeais le comportement de Yani. Pour demeure, na bimaki, pour fustiger le comportement ya demeure. Wana kutu proche na ngado, c'est-à-dire mutu na ngai, tata mwasa bana. To lia, to tambola, to kabola ba mai, ba mapa. Moko ya wele lilipa, moko ngana wele lilipa. Maintenant, et senga kike, faut le code de bonne conduite ya et s'imposer na sala ki yango. Même ata Yams, même ata Mundirba, même ata Sarah, s'il faut que fona sala ngono sala yango. On va pas protéger le mal. Wana eza famille libotate, wana ezali ba lignée à famille libotate, wana ezali ba lignée à Bellevue. Cardozo n'a rien à voir na makambo nyonso ezoleka na place publique. Cardozo n'a rien à voir. Omar il n'a rien à voir, tonton Omar.
Karine Yamado n'a rien à voir. Alors nous devons faire la différence entre Mutu Oyo aza d'accord te na idée na yo ozana mona mutu. Parce que yo faut mutu asala eloko yo dongo sepeli. Na mutu oyo azo ko respecter principe ya musala na ye. Nazo expliquer na bato ebele parce que question odongo yaka moi trop. Les gens pensent que ceux qui acteurs ou actrices à l'équité 1 mois, 2 mois, 3 mois na Bellevue télévision, ne Bellevue bakabwani na mutuana ou bien babebani. C'est faux, archi faux. Mes frères, moi j'ai travaillé tamoulahi avec maman Bellevue. Ti lelo ne nazo continuer na maman boy. Na étudiant merwana na ba degré moko impossible. Bellevue aza na ba stratégie moko pour ce qui concerne son travail. En tout cas pour yé bango, il faut zakama yele. Les gens pensent que Air Bellevue a invité Moutouté 3 mois, 2 mois, 1 mois. Babebani na acteur wana. Ba komi en froid na Moutouana. Bazwani problème bakabwani. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Bellevue a tchaka Moutou na rôle te par complaisance, par amitié, par pitié ou par connaissance. Non. Bellevue a tchaka Moutou na rôle. Oyo a mérité. Au mérité place wana et ceux qui essaient que même à 4-5 films yo landisa yo ceux qui rôle wana profil et zo senga ya acteur wana Bellevue akobando chaka acteur wana parce que c'est comme ça qu'elle est. Elle a zo comme film na ye ayebi ke siko awa il faut Cardozo a incarné rôle oyo. Il faut awa, il faut Jelem Azala awa, il faut awa, il faut Karine Yamado Azala. Ce qui est 10 films bongo, oyo, ba inspiration, ezo yé la ye, azo mona ba tête, ya ba acteur wana, ako placer bango na ba place o donc esengeli. Mais to kanisagate que lorsque vous ne voyez pas un acteur a sali 2, 3, 4 mois na Bellevue TV azalité, bon kanisagate que a eu problème na Bellevue ou ba soigner ou ba weleli quelque chose avec Bellevue. Bella Production est une maison de production. Parce que ebele pelelo ekomi moko yabandeko bazo kolobaloba. Na rôle bazo tchaka ka ye. Bazo propulser ka ye. Kaka ye ka fo ba propulser pour nanine. Kaka ye fo ka ba pesa ba rôle pour nanine. Kaka ye ka fo bazo jouer ces mingi pour nanine. Ba komo sutukela ye. Non. C'est parce que muto bazo tcha na rôle na scène azana makambu fo apesa. C'est parce que muto bazo ko tcha na scène wana ba histoire, ba idée, ba conception, ya Poutine, ezo kende, ezo ko balana, na oyo Poutine azan nango besoin. Donc, Bellevue azo trouvé, ba intérêt na ye, pour na avancement, ya scénario na musala na ye, et pas ya acteur wana. Bellevue azo komona ke, acteur oso na cheye awa, ako servir Bella Production na ndenge elongo bani, ako pesa, ba fan, oyo bafan nanga musala odong esengeli la communauté congolaise ba kozala d'accord. Mais eli koloba te que non ba onion so babatika liwana bazo représenter eloko te. Non, c'est faux, archi faux. Nous devons comprendre le temps. Nous devons bien définir les choses aussi bande konanga ba papa ba maman. Tozalaka na lolenge moko boya ko définir pe ya ko sala makambo. Bellevue akoma ka ba film na mutu na ye azo komada film ayebi ke awa na kocha mama top. Awa na kocha mama Kalunga. Awa na kocha Ursule Pechanga. Awa na kocha Dinana. Awa na kocha mama Étoile, mama Milo. Awa na kocha Leya Ndaya. Mais ezan na bande komisusu. Bazo jouer c'est ka XXX. Nga bazo jouer c'est nga ité. Non, attends ton tour. Attends ton tour. Tour na yo et coca. Tour na yo et coca. Premièrement aussi, il faut prier. Parce que Bellevue, lorsqu'elle fait Bamakamunaye a associé avec la prière. Na kibonzambe katia oyo asalaka. Mais vous, au boyebi tactique, il y a travail à Bellevue. Bofana na point na bino. Boko mikolo bageno ah Bellevue wana bakabwani na ye parce que
abengaka o lisusu te azotia lisusu don na casting te eza na ba acteur mosusu abomona bato bazofinga belle vie bakabwani na ye belle vie babebani belle vie mais lobi na tongo bomoni mutu wana na kati ya filme ale bino boleki na télévision bolobi ekas abengi ye po tosalaki émission non c'est faux abengi ye po na calcul na ye ezalaki ke il faut na benga ye il faut na inviter il faut aya kopesa le meilleur na ye il faut atekela nga service nga na somba. C'est que les moins intelligents l'exploitation. Oui, on va vous exploiter sur la scène. Sur la scène, il faut donner le meilleur de vous. Mais ce n'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme pour nous bénéficier mingi koleka biso. Bozo bosa na peke bino na ba chaîne na bino. Faut bobo benga ka ba comédien ba ya ka pe ba jouer. Wana pe to bengi yango bino bokomi ko exploiter bandeko oyo. Bazo ya ko jouer pa na bino na ndenge ya mabe, bazo gagner te. Tozala mayele, tozala conscient. Image ya Bellevue bato bazo luka ko bebi sango eza bato o bakanta ke Bellevue azalaka adversaire na bango, ennemi na bango. Mais bino bae o tozali avec Madame Bellevue, nous devons présenter l'image de Bellevue autrement. Moi, même une personne aujourd'hui passée à la télé à Fingi t'a dit, à Finginga, je ne viendrai pas pour na insulter. Même s'il faut na recadrer, na répondre, na ko répondre, mais na ko yate kaka nanzela o ya leki, nga ipe fona leka. Donc je dois faire la part des choses. Il faut na sala bo ke seniwa nezali entre ngai t'a dit na mutuana o komoneza sokinani. Bellevue atinda ka mutu te kende ko finga mutu. Bellevue atinda ka mutu te kende ko défendre ngai. Et elle yozo qui défendre ngai finga abatu. Quand vous voyez des dames ou monsieur Mombo et lobby, pour dire que Bellevue a tinda kamutute a kenofinga. Bellevue wana il faut Bellevue photo sambe la pona yenza me doit battre la maman wana za malam. Quand la même personne na même monoko. Lobby ye et lobby Bellevue a tinda kabat. Bellevue azali do mutumabe. Batwana est-ce que baza batu il faut bolanda bango? Non. Non. Ce sont des flatteurs, ce sont des profiteurs, ce sont des personnes qui souffrent, mais tout est dans l'autre côté. Parce que lorsque la tête est vide, c'est tout le corps qui souffre. Alors, moi, je vous demanderai de présenter Bellevue autrement, tout ça la moussala oyo et sengeli autrement. Bafan bazali, biso tozalaka redevable et pas bafan, parce qu'il faut tout informer bango. Il faut te faire comprendre, bango. Il faut te faire réfléchir, bango. Parce que ce qui se passe entre nous, et ça n'a pas fan sous makambo, il y a réseaux sociaux, bah yebi yangote. Il y a beaucoup de fans, makambo, il y a réseaux sociaux, bah yebi yangote. Bata la ga filmé. Mais mon komususu a tombé sur une vidéo, il y a moutou o a zo sala ba diffamation, on va le kuta moko sur Madame Bellevue. Amoni yango lelo, amoni yango lobby. Ba démentir yangote. Pesi biso version moko boye contraire na o mutwana donc à présenter te mbala liboso mbala mi balé mbala mi sa mutu na mutu au komada na conception mosusu. Même lorsque nous venons photo eba nini il faut to loba photo ebaka qu'est-ce que nous pouvons présenter na batu oyo parce que les gens qui nous suivaient bazali ba bête baza batu bana mayele la majorité pe bana mayele belé ko leka bandeko belé oto leka na antenne ya ba télévision na makambo biso to sala. Alors nous devons respecter le principe, nous devons kotambola na ligne de conduite ya Bella Production. Ne touchez pas à Cardozo, ne touchez pas à Omar, ne touchez pas à Karine Yamado parce que bazali ba collègue ya Madame Bellevue. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne permettrai jamais ça un jour et salement. Et ça, ndenge tolobaki, ne touchez pas à Mama Top Lobby. Nous devons accompagner les artistes au Nandenge et Longobani. Même si lorsque bazaka d'accord na bisote, même si lorsque bazo lingado Bellevue, mais bisoto linga bango. Parce que Bellevue, naba oba linga kaye, naba oba linga yete alinga bango.
Alinga bango. Ce sont ses collègues. Baza ba collègue naïe. Donc on n'a pas le choix. Alors, Toya Kate place déjà ma beza, boye li sous pobo timo la mabe, pour comment que Bellevue a tindi batu boy, Bellevue a sali boy, parce que awaka ya Bellevue ne ebima mabe. Mais noir sur blanc, lorsque les gens font bah, n'importe quoi dans la place publique, na makambo donc eza na tinate, batu babeta maboko, c'est-à-dire aux autres sentir que batu bazoka. Mais lorsqu'il s'agit de Bellevue, faut ba matisa volume, so courir qui ba pelisi groupe. Parce que bah, on a besoin de bémon et yo kana na combo ya Bellevue. Mais le Dieu du ciel est juste. À vous la famille Libota. Famille Libota objectif na bino ezalaka nini. Famille Libota eza wana pour soutenir Bellevue Kondi ya Belinda. Famille Libota est égal à Bellevue. Famille Libota baza ba fan ya Bellevue. Baza ba fan ya comédien mon côté, baza ba fan ya journaliste mon côté, baza ba fan ya Congo Mubimbate baza. Donc c'est-à-dire c'est une communauté oyo ba accompagner ka madame Bellevue. Bellevue, j'allais dire excusez. Donc vous devez vous concentrer sur ce que fait madame Bellevue. Tous à la départager té. Tous à la tout autour ya Bellevue, même lorsque tout marche mal. Même lorsque ma communion sont ezo kene mabe. Lorsque ma communion sont eza passi na passi. Tozala tout autour ya madame Bellevue. Et belé bazo benga biso. Tel que moi je suis. Téléphone hermoko ko chauffé grave. Téléphone ezo chauffé grave. Mitema como lemba biso, mitema e como suka biso, mitema e lemba binote, mitema e suka binote, bokomi na suka ta ya eloko moko te, nous sommes encore au début. Élévation et yaka na makambo belé. Papa, maman, lorsque tu aimes ton enfant, ceux qui osent a besoin moi na yo, azala oyoza, okosala be fort nyonso pour que ton enfant reste par rapport à la ligne de conduite na éducation na ndenge oyoza na besoin moi na no azala. Famille Libota, vous êtes le fan de madame Bellevue. Vous allez ba fan ya Belinda. Vous allez ba fan ya Belinda. Vous allez ba fan ya ba collègue ya Belinda te. Toyebi ke bozala kana motema malamu, motema ya kosunga, motema ya ko partager. Mais des fois ko partager na bino na kosunga na bino, ezo bimaka mabe ndenge kosunga. Na ko kabola ya mama Bellevue et bima mabe et pas ya bande ko misusu. Mo misusu balobi za matalana, moko ba misusu balobi azo somba bolingo na mbongo. Mais elle est fait par amour. Moko pedo mona azana ngo ya ebelete. Mais mokie par rapport à ce que dit la Bible, azu akaboli yango na X na Y. Mais ezo bima mabe, famille Libota, bozali ba fan ya Belinda, boza ba fan ya ba comédien te. Il y a des collègues, il y a Belinda T. Mais il y a des que vous sabotez vos collègues, il y a maman Bellevue. Non. Il y a des que vous s'attaquez à vos collègues, il y a maman Bellevue. Non. Il y a des que vous se comportez. Le coup la bande de Konabiso, il y a des fans mususu. Oyo, bazaka prêt. S'il faut qu'on sacrifie, qui vont moi si na yé, car on a buzz. Quand on a bêtise, bon, ça là. Boza la fan ote, basangisaka mbongo. Pour na nuire na X ou pour na Y. Mais bota le laka Bellevue. Bota mola na sima. Au Bellevue azali boso. Parce que famille Libota est égale à madame Belinda. Il y a Belinda na biso. En tout cas, c'était justement pour la Moussabino. Tous en film nabiso, to partager ba film nabiso, to liker, to commenter. Mitema ebe babinote, mitema esuka binote. Parce que certaines personnes qui nous appellent balobiete, toto t'a dit, maman Bellevue a ça là quelque chose. Biso to komo komana suka, mitema de komo suka biso, tozo yeba liso de nindo photo sala. En tout cas, trop c'est trop. À chaque fois maman Bellevue a l'obakate, à chaque fois maman Bellevue a zo réagir te pour nanine. Mes frères et sœurs, soyez calmes. Soyez calmes. Ta nzambe eleki o nyonso. Réaction nzambe eleki nyonso oyo. Kanda nzambe eleki o nyonso. Bellevue est une femme de prière, femme de fer,
Femme avec un grand cœur. Je vous aime beaucoup. Soutenez cette femme. Lobi koleka lelo.